Avo Plus, sport. Focus Légende. 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 Avo Plus, sport. Bonjour Ndeko, ngai nazali kombo na ngai ezali Boni Lokwa Balanga. Kombo na ngai suka za anyaka. Ngai nazali judoka. C'est judo na beti pe bale. Mais makambo ya judo e bambo ya bale ba amba kisiona na sala ngote. Yango moni loko oyo kapinga sali sport sans fétiche. Oyo via sali nzamba sungaye. Parce que le komi mambe belé komi boye kopesa basima foko loba bandi to sunga bandeko na bandako mobali akomi mwasi yango na makambo so to za judo beta bale mambo ezalaka te eloko kapinga sali na sepene makasi yo moko ozalaki ancien joueur ancien judoka bandeko bengo kombo nini na bale non na bale bandako bengo mwa surnom mo bapesaka kombo nini ntango obeta bale na bale bapesanga kombo ya Bajo. Donc, to banda obengo Bajo, elo ni sala ba bengo Bajo, zaka défenseur attaquant et beteli na yo to yeba. Médiateur. Sans kisi. Te yebisa biso na vérité. Totikala ko simba kisi te la vie na yo. Simba kisi te. Koti nga yebi atena makasi. Yongaye. Aza peta vie moko Zambe, baka bamboka na biso mboka moko kaka ezaka pasi. Oh, kapingo sana mboko. Kapingo abandi depuis quel an à l'époque. Et batu oyo le basara na kapingo. Le akufa. Le kapingo sana. Ona ba mambo wana ka tolo ba deux fois. Mobali akomi mwasi. Yango wana inoise. Ndeko na biso boni to ebite tant susu, balobi vérité sauvaka libéraka soko salango lobi kaka nzamba limbisa yo meka mambo deux fois wana te même na judo na biso entraîner ngani journaliste na kosa ote ngai nazali na simbele ko ate siko secret nini okopesa tout comme conseil na baleki bazoya sima bana secret ya travail ezalaka nini totonga na football secret ya bale za nini okisi ya bale za nini selon yo po beta bale papa journaliste na kosiote na ministre oboni eza judo eza la balle eza basket ça secret na yo normal côté ma question donc ça na comprend bien travail merci bon ça na comprend bien secret ya sport qui si ya sport eza ya travail so to la balle eza ka entraînement judo entraînement donc qui si yango wana nde qui si yango wana ya sport eza nini eza de travail travailler bien. Le bateau va signer la caisse. Si on a besoin de bateau, le lot, va perdre. Et puis, va couper la scène, va belé. On va combattre, combat. Macambo. On va combattre le lot, là-bas. On va faire un mango. Merci beaucoup. Bon, nanga kende lisusu na question nanga oza motuya événement munene oyebi yango le 1er août. Tous un événement monene ya coach Ringo Yongaye. Les événements monene to lobela sport sans fétiche. Na yebite yo étant que ancien sportif, na yebite pour ba délégation ezali. To pesi mbote déjà na maître na biso international oya sala honneur à Barumbu scène maître Scorpion. Didier Scorpion, maître Didier Scorpion. Anyara ye aso pese la to pese yo bambote na ngola to yebi ki roya na délégation pour ozarada papa social osungaka donc kota makambo ya coach Ringo Yongaye maître Didier Scorpion na musika na moni bongo maître maître Goja na moni bongo ba sportif nyoso ya Barumbu
nayebi te liloba nini okozala nini mingi na badiaspora na bato ya libanda tokende na Angola okoloba nini parce que toza na message moko munene yasungaka bato asa bongo na kombo ya Maître Scorpion Didier. Maître Scorpion Didier, papa social, la message ko sunga. Yazwa katam susu. 50 personnes dans le monde de Kinshasa si Luanda, frère hôtel, billet aller-retour, prime, donc on a habité. Message ni le rotinda na moto monene, ozo sa la fierté ya Angola, ozo sa la fierté ya RDC na kombo ya Maître Didier Scorpion. On connaît bien nini pour l'événement le 1er août. Bon, ndeko chinoise, bon, ça peut être comme makasi ndeko lobi, otenge ba kamettre wana, bango lelo perception lelo tozala. C'est makasi. Maître Scorpion, Didier Modizo, domoni, amicho yo, ayokipe yo. Maître Jenga kipedi, ayokipe yo. Ouais. Godile otengi wana, maître Mebiso. Yo ba sengaka, ndeko na amicho yo, Maître Scorpion, o ayokipe na yo, ko lenga judo makasi. Alinga pe ki cité faut koloba alinga pe ki cité asambelaka oui ça le témoignage yom to fandaka na bon bolimbisi yom to fandaka na Maître Scorpion na ba niveau ya komi le international pesa na témoignage yo zalaka na ye tout le temps soka ye kin olala kana ola mukana pesa biso na témoignage to ebite est-ce que Maître Scorpion pe na ba niveau ya komi abetela dali soka kisi un jour to alinga rangote. Bon, Maître Scorpion, c'est un makisi. Abenganio. Abenganio. Tonne comme moi je dis à Kauka. Bon. Vas-y, dans un mutumondo qui mouraya. Abenganio. Non, mais qui soit. Abenganio qui soit, mais le but au canier. Scorpion, ça mon nzambe. Amon nzambe. Sinde nzamba tambo atomboli ebongo saka nzambe. Nzambe va pambola ye, le Scorpion, ça Scorpion. Makisi, qu'on a Scorpion. Scorpion, amon nzambe. Yango wana. Atabe Maître Jenga. Ouais. Kipedi Jenga. Agoja balinga kisite. C'est le sang de l'eau et comme le boye pour tunga kisite. To bunda banini jambe na jana biso. Yangola ouais, merci beaucoup. Tozo continuer mission na biso. Balobi bongo na keko pesa mbote na batu nyonso bazolanda. Na moni bongo Taylor le père conseiller communal à Barumbu. Ron Bimwala, Maman Fifi Masuka, balobi ulwala bezo ya wana pona sport sans fétiche, to cadre ba jeune, na boni bongo balobi Pélagie Bolonga, vrai chéri na moni moi sa pembe, sans oublier Kati Kayenne, autrement dit Kati Kalala, Nadine Bilo, Bijou la reine, Bijou Kalala, pour ça vraiment belé, bon dès qu'on a biso mot de la fin. Lobano ya suka eza nini et puis opesa bambote banano na mode de la fin okoki loba nini pour une émission go please ezo sunga vraiment batu ba yeba kotambola na tout droit chemin bon mode de la fin na barake yozo mobali ça musala mobali kolinga teke ko ma vie des fois ça monde mabe. Bon soki mutu akomi na makanisi asalaka sport asimba kisi conseil nini opia ye nayebisa ye sala sport na yo nzambe akosunga yo soki okota mo des fois eza mabe salaka sport na yo nzambe akosunga yo bon bambote na yo opesi na banani mpo monde entier bazolanda go plus eza monde entier donc tous les 5 continents tolandamaka pardon bambote na yo opesi na banani bato basungaka yo bato balingaka yo à vous la parole. Napesi na mwasi na ngai Judith Mbui. Maman Judith, papa pesi yo mbote. Après napesi na mwana na ngai Christophe Mbui, papa pesi yo mbote. Après la suka na ngai napesi na famille na mobimba balanga fedo bango tu ba me bosani maître Kipedi. Napesi pe na maître na ngai ya judo atango maître Kipedi Jenga. Maître Goja, sans oublier délégation Scorpion. Maître Scorpion, il y a côté de Mambo Tongo. Maître Goja, Maître Scorpion. Bapoli. Babi sport sans fétiche, toujours ya Angola na makasi ya Maître Scorpion Didier Modizo. Ouais, Modizo. Toujours ya Angola. Ouais. Mais bon, na moni pe wa olati excellence Gentini Ngobila. Na papa Omombo
Lola papa Mombo Lola to ebite papa Mombo Lola wana asoutenaka pe yo wana zali na biso côté Gentil Gobila papa Mombo Lola to pesi yo mbote bana nyonso ACP papa Gentini Charles Mbutamutu bambote ebele. Ouais, merci émission na biso komi bongo na suka la pe na kembango na pesa la dédicace na moni bongo DG na ngai le très puissant balobi moto DG na ngai Gibio la motema mama Niclette na moni bongo Côte Ringo Yongaye babi ago plus toujours tozali ngamoko votre humble serviteur na kombo ya standard TNT sans abonnement, autrement dit chaîne nationale RTNC, artiste, musicien, ingénieur. Quand nous avons caméra, la Pessimbote, la famille Bilo, famille Lutete, coach Ringo Yongaye, la Pessimbote, la Tunio, son maître Scorpion Didier, Bambote, la musique en Angola, maître Djenga, maître Kipedi. En tout cas, je vous aime tous, Bambote, la Bino, sans oublier Louisette Bilo, la cadette, hein? Moi, c'est Nzambe, Louisette Bilo. Mama Botala, Mama Lidi Lutete, Isaac Bilo, Nadine Bilo, Merlin Bilo, famille Bilo, Mobimba Bambote na Bino, Namoni Bongo, hein, Pélagie, hein, Bolongo, hein, Pélagie, Bolonga, Pélagie, donc, Bambote Belé, donc, Asbel Tika Fier, président Djouma Jamal, espace chez Zizi Boubou, Diego Costa, mon manager Isama Peko, Isama Ouawa, Bambote Belé, bye, je vous aime tous, bye, merci. Avo Plus, sport. Focus Légende. 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 Avo Plus, sport.